Bonjour peuple congolais partout bisika bozali na pesibino mbote ngai ndeko na bino Blaise Père Double résident awa na Belgique précisément na Liège donc na saluer bino na kombo na Yesu. Voilà na mokolo alelo na elisusu poto sola na bino na za moi quelques points on a été débattre. Alors premier point na ngai ezali na makambo elekaki lobby. Vraiment, biso tout landaki, totali lobby kineninganaki. Monseigneur Mosengo le cardinal, l'église catholique, après ça qui mot d'ordre que Batou, lobby babi à partir à 21h, parce que dans un bateau à bengaïngaï, to passer dans ma direct, Batou babi maki, bachaki makelele, bagangaki, nanzela. Voilà, na tina nango na yeko pesa félicitations na Monseigneur Mosengo parce que ba acte ya boyne tolingi ezalaka et c'est multiplié. Donc wana eza nango bandeli et continuer. Et puis na pesi merci mingi et vraiment bravo ba encouragement na bana kini tout kini ya banka kini ya banoko ndenge bo répondaki massivement na appel lancé à Monseigneur Mosengo par Signa le prélat catholique donc ezala ande boye tozo sengande ezalaka biso bandeko na mino na poto vraiment to sepel na acte ngo et ça li bien parce que wana eza mabele na biso mabele oyo ba koko batikela biso to ko tika yango kaka boyete parce que ça na batu mususu ba prépara bandeko na biso oyo ba Rwandais ba prépara ba créer ba stratégie enfin que ba luka ba boto la biso mabele lo lengi ba sali biso na tango to sali. Alors bisope to ko le maté faut bisope de notre côté to monter ba stratégie auto luka to récupérer mabele na biso o banko ko na biso batike la biso. Vraiment ba encouragement na mingi ke na bana kini. Merci Monseigneur Mosengo ezala ya sukate donc et continuer. Donc papa Zoali Kambango donc boyende to luka na Congo. Voilà na point mususu na ko kota na deuxième point na kota na banzi bandeko tomoni vidéo mo ezo circuler na internet eza vidéo ya ndeko moko Jean-Charles Magabe asali yango et puis plutôt yom a salaki émission a dénoncé comment Rwanda yaki kokotela Congo. Vraiment vidéo yango esali ba mingi pasi to bengani na ba mingi esali vraiment pasi et touché ba tebele ko la kisa ndenge nini Rwanda e créa ki ba stratégie ndenge ba proposa ki Laurent Mouze Kabila aya na tête ya Afdel enfin ba luka bakota et puis soki pona kende na mulai na ndenge ke eko salema ke ba bomaki ye et puis ba remplacer ye par Joseph Kabila oyo azana emona na ete mais selon plan na ba salaki ba latisaki étiquette ya komona Joseph Kabila enfin que a se retrouver le président Namboka na biso ya Congo a sala na biso oyo azako sala. Vraiment na yango tango na tali vidéo wana directement na réfléchi na mituni. Est-ce que ndenge vidéo ezako se passer ezo leka na ba net tout ça na télé tout ça là. Est-ce que ba politicien na biso oboza sur place na Congo même obozali awa. Est-ce que bozu petan ya la vidéo yo boye ba peke ndenge tozalaka boye eza na troupe moko rwandaise yaki ekoti na mboka na biso esali oyo ezosala ezoboma ndenge ezoboma et puis batie oyo aza na tête ya mboka na biso rwandais oyo azo massacrer peuple na biso oyo azoboma peuple na biso o bit na bango ezali ba détourner Congo ekoma mboka na bango bazwa ese koma mboka na bango parce que bit na bango ezala ba récupérer na bango Kinshasa te bit na bango ezaka ba vandi na Kin mais tant ba vandi na Kin ba dépeuple est wana ba Kivu tout ça allez bango ba kokota côté peka bomengo na biso vanda bazwango ekoma ya bango est-ce que ba politicien na biso boye baka makambo yango to boye baka yango te question oyo toza komituna yango wa alors normalement na vidéo ya boye ceux qui bateau bazo raisonner vraiment dans la bonne volonté bonne foi ba comprendre directement que pays est occupé donc pays na biso na minute yo esi cop na bango simba evanda bazo boma mais ba congolais bozo ko luka na mino sala politique na bango non ba sala ka politique normal na mutu oyo na sala plutôt politique normal tant bozo mona pays na bino za na état de droit
pays na bino eza nango lokola ba mboka nyonso eza lokola ba Sénégal eza lokola ba poto ezalaka wana bokosala politique normale wana bobanda kosenga bokendaka na ba élection wana bokosenga alternance ezala donc bokosenga ngo même pas mais banda kosalema nango automatiquement mais aussi longtemps pays na bino dans la tête no ya mboka ngo mutango bino moko boyebi ata bozo fanda na zo pesa bino ba mbongo bozo lia ata bozo mata ba avion bozo voyager boyebi yango bien que c'est un étranger rwandais afin na mboka na biso bit na ezali aboma na ebiso basilisa na bango parti wana ya S wana bakotisa passe en fait que ba bomaka ba congolais malembe tozotala ba vidéo musozo bima ndenge mindele bazo lakisa ke ndenge bazo ko exterminer peuple noir. Alors, bino bato botangi boke ba université. Conscience c'est que kota bino te. Bozo kufelaka kanyaka, bozo kufaka soupe. Boto bozo banga kaka. Question ito lobi boy. Parce que natalaki émission moko ya F Bazaïba asalaki na Angleterre na ba combattant résistant en Angleterre. Ba tunie question oyo ya pourquoi bango balingi ba policier ya Congo balinga kolobela mo mboka na seza occupé te pourquoi balinga mo wana te. Bango balabi ke non, ndenge bayaka awa mindele ba interdisa bango bayaka ba mo occupation na te soki baye nango ba oyamba bango te oh na koto yanga na vandinga bi mais c'est normal eza mboka na yo eza mabele na yo Lumumba tang ba belge ba vanda na mboka Lumumba tang alobaki indépendance de ba mo wana we choka bato na koloba indépendance sengi indépendance tolingi tozala libéré tolingi pays na biso longa na occupation politicien tant yo loba ngo za na besoin te que mutu acha yo maloba na monoko. So yo za politicien bo vivara ba tiaka bino maloba o bino bo lobela bango po bo sepesa bango ça ne sert à rien. Bo za ba élitité, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas des politiciens. Bo za ba représenter le peuple te bo za ba leader te. Leader bino bo loba makambo o bo to mona situation sur le terrain. Bino bo za lokola ba médecin. Médecin soki ayende to mona ala ba mboka poto médecine o eza développer ah. Soko beli oye avant tout même on kata mutema avant tout basi manzoto na yo basala ka prélèvement à sang prise de sang basala prise de sang baye ba malade ni neza na nzoto na yo en frère baye ba ko porter yo soin et puis tant mundele tant ba ko sala prise de sang so ba détecter que ozo be la maladie un tel ba nommer maladie un tel alors ba ko soigner par rapport à maladie oyo za nango. Alors, bino lokola ba médecin, son atype bino lokola ba médecin. Soki botali situation ya mboka na biso, maladie nini o bino bo pesi siko Congo. Infiltration? Mais non. Infiltration ça lokola boza na bino normal, mais moi batu moko ba côté libino, c'est ça infiltration. Do ba infiltrer no ba côté libino, do ba zo sala bino moi ba mabemo ba côté libino. Mais biso eza infiltration te. Infiltration, tu vois que le moment infiltration, ce qui par exemple le président na tête mboka na biso par exemple le Congolais, armée ça mboka ba Congolais, mais quelques batou ba koti na CCC net ko bela infiltration. Mais on ezali na tête ya mboka directement un Rwandais au sommet de l'État, un Rwandais. Yem azali azo diriger pe armée, na ba service à sécurité, ba Rwandais, partout ba Rwandais. Mais où est-ce que infiltration alors ba Congolais to zala wa déjà le roi bango ba occupé ba tout ba tikele biso ba drapeau na eza na ngwa étiquette mais bango mutu baza tout na ba point stratégique yo surtout ya mboka c'est bango baza ko diriger à ce moment là boko lo basu te que pays ali infiltré pays eza bel et bien occupé parce que bango baza ko occupé mboka na biso ba vandi na ba tous les coins ya mboka bazo diriger Congolais ko lo basuni kokota na yo kobima na yo bango bazo contrôler ngo est kuna bango mutu basimbi yango partout na bakwanyo tu bango mutu basimbi yango ba passeport ndenge to lobaka ndenge to lelaka bango mutu basimbi yango na ce moment là bino ba élite na biso classe politique na so fallait bo banda au moins makambo eza berere o busali so bo banda ko dénoncer yango na comprendre que F Bazaïba tanga ko lobake discours wana ba comment parce que bino bo banda na discours mo bo ya lokuta bozo banga na bino soit peut to koloba bozo banga te kanyaka mo supu alors bitan ko boya bo changer sike comme na bino problème alors bino moko nde bo banda ki bongo bo considérer ki muto aza na mboka na biso loko la congolais or que mindele bazo la exception kaza ne congolais te mais bino bozo benge congolais tant bino bozo senga boke na élection bozo ke élection na congolais to na rwandais. Alors, ce même te vite parler sur élection bino bozoloba.
na pays où ça occupé boye bango ke ba élection oyo tozo kende oyo le fait papa Tshisekedi asalaka na ye to monaka biso tout résultat jamais akwa kolonga papa Tshisekedi mutalonga biso tout toyebi mais lokola pays ça na maboko na bango basala yo balingi basala base maintenant qui au pouvoir batikali alors ndembe lelo date oyo babimisi batie wana ki le 23 décembre na moment ya ba Noël oyo bato bazolinga ba fêter bango jusqu'au le 23 wana basala ngo élection. Bon, au cas où basala élection, toyebi que candidat na biso ya makasi opposant na biso ya makasi otokobimisa zanani eza Félix Tshisekedi soit ndenge ba musu bazolo bakatumbi soki pa kozonga na mboka toyebi te. Bon, ça si se batie bango wana. Bon, ça si vraiment que bango na plan na bango wana na stratégie na bango wana occupation bako bila kondima ba élection wana que Félix abim. Po toyebi na so de que avant que élection ça matabi que Félix ata na popularité za congolais batu tout ba olinga mais akobimaka jamais. Congolais akobimaka jamais. Ata ange auti likolo akoyi na lo la salle élection na bango ange wana ako échouer. Pour na bango bazo contrôler tout baza na bango na posa ko lâcher mboka na biso pacifiquement te bazali wana bit na bango vanda bayeka ke bazwa este wana mais bayena na kini parce que pour ba contrôler est faut ba contrôler qui jour ba kokokisa ba besoin na bango ba kotikela biso ba miette ya mboka o ba kotikela biso mais ba détourner kota est parce que zota la est wana Rwanda lele ko moteka ba minerai Rwanda ba komi premier producteur ya ba minerai na biso mais biso ba politicien so pour na bo dénoncer bolo ba vérité. Pour mettre vérité en la place publique, pour ça qu'on se cacher, pour ça alternance, c'est ça, alternance c'est ça les ma, na pays où ils sont occupés. Et c'est moutoua ça normal, bien pour ça normal, il y a ça normalité. Vraiment pas de pas politicien, message où est comme la bino, vraiment bon changer dans nos positions la bino pour ça nango. Parce que on les a mabelé la bino. On les a mabelé la bino, mabelé oh ba koko na biso ba tike la biso yango wana. Tout qu'on dit maka mabelé wana kende boité. Ata bandeko na biso ba o bazo collaborer na bango wana ngana lo bango tout le temps bazo sala ba erreur grave parce que o bazo sala na un jour boko regretter soki binoté bana na bino soki bana na binoté ba génération na bino egoya e ko regretter na mambo bazo sala parce que mboka kitoko nzamba pesa biso tozo kaba yango kaka boye congolais tozo kaba yango kaka boye pona nini congolais to lingi kaka ba corrompre yo. Mais na mayele na yo boko linga te bo sala quelque chose bo sauver patrie na biso bo sauver mboka na biso mais mboka ngoza mboka na biso soki lelo mboka ngoza maboko na biso kaka bino bo diriger mais pourquoi bo lingi mupaya ya yesu ka bana kopesa bino ba poste ministériel tozo mona Nathalie vidéo mususu ya nego ya Bruno Tshibala oza Rwandais te j'espère oza Rwandais te oza Congolais mais tala oyo sali ozo sala tala trahison ozo ndimo sala. Pona biloka mokili oyo oyo kotikala nango yango après yo histoire nini yo kotika makamni yo kotika o bana na yo ya malamu bana na ba novana ba kanisa ke papa na biso Bruno Tshibala sala oye osotoproclamer président ya IDPS Bruno Tshibala tana zotala mamozo sala nga mawa IDPS za parti munene IDPS za parti lelo ko commander comité yango no monelo nga zo senga ba ndeko na biso pe bozana IDPS tout ça to mega kozwa conscience to lukate ke makambo ne dans le baboye après ba tout commander tike to so swana o te occupation te invitation bit na biso zali to sauver mboka na biso to luka sauver mboka na biso to luka bunda entre biso te eloko nga zo telemela bitumba o ya ba résistant ya ba occupation na invitation non vidéo na ezola biso preuve à l'appui que pays na biso eza occupé. Alors na émission na sala go elegaki na lobaki ngo bien na sengaki bien que moi je suis un résistant na sengaki na kulut na biso na papa na biso papa Honoré Ngwanda na leki na Félix Tshisekedi soki moyen goza soki vraiment baza na bonne volonté soki vraiment baza nza menace attenter soki vraiment baza ba congolais solo soki vraiment bango to bazo bunda lit pour na ko sauver patrie na biso ba meka ko sangana. Et ça possible. Pourquoi dans le beza possible? En 2011, na monaki papa Honoré Ngwanda na papa Tshisekedi, le fait papa Tshisekedi, que son nom représente, ba sangana ki ba kenda ki ba élection, to ebi elekaki. Alors
trop tard exaté total banger ya mboka ndenge zo kende situation zo kende parce que bateau ba vandi wana bazana ba stratégie peuple rwandais baza peuple moko très dangereux baza peuple osakana bango te bazana ba stratégie vraiment ya ko balkaniser Congo bazana stratégie osala Congo mabe parce que otali na vidéo wana otali makamazo sala na même na page na publier sur vidéo moko ndenge bazo boma batna ba S donc bit na bango ça vraiment ba vider S wana aussi longtemps que tozaka na distraction ya roboma naka ya luka naka ya finga naka ya welela ka ba mo minde ba salela biso to bango ke mboka za ko kende puis mboka o soke kei biso to sibi conséquences to koma wa pa na mboka ana bino mo na ba meka ko tenter ka vo koma OK na Congo il faut prise en charge ba meka kina et simbité mais ba bossa nyango te mais biso to bossa na facilement le rôle simbité to bossa to ba ke ba tout ba sa ba ba idée nini derrière wana bazana idée que mboka wana baboto lango libela biso oto bima to tika na pe awa to perdre mboka alors classe politique bande ko na biso tout ya raison oboza wana tout bande ko na biso tout obovandi wana bozo la politique wana ba parti politique tout wana na kotanga ba komona note boze belé donc bozo a conscience bo banda ko dénoncer que pays na biso eza occupé bolela mindele ba roboma mutu te mundela ya rate bo ba tubi mutu mbela bomi mutu non bo dénoncer bo zala na courage oyo lokola ba Emery Lumumba bazalaki nango un politicien o alingi mboka na un leader alingi mboka na a vivara pona été a vivara même si soka akufa martyr a dénoncer a lobalikambu comme il faut mindele ba ko bangisa batuté wana za mabele na biso na ba mabele na bango biso to yaka teke to yaka ko imposer bango ndenge bango bolinga basala et puis un politicien o ko tambula na munoko na ote yo yepa neto lo ba décider to yaka bango ba biso maloba o biso to loba to loba pona ko sepelisa bango non il faut ko dénoncer ata bango ba ko yoka te so bino bolobi ba ko yoka te biso pepe to mona quand même ke bino bozo loba makambu comme il faut parce que situation mboka nezali mboka ezala maboko ya bapaya alors bino beso bozo loba boti yango bozo mona peuple moya silike zate soki makambu oyo résistance soki makambu oyo diaspora eloba a soki bino ba ndeko na biso sur place tozo loba na bino munoko moko nde changement sala parce que même Bible elobi ni la foi vient de ce qu'on attend. Parce que mutu pona a se révolter, il faut avoir un message où eza solo. Message ya solo est tambola kana vérité. Ce qui message obino bolo ba la vérité et retoucher peuple wana a se soulever. Ce qui na ba Burkina Faso, na plutôt na ba Égypte, na ba Togo, tomoni ba changement et salami, c'est parce que politique na bango ba politicien na bango ba loba ki message ya vérité ali simbi mamoko peuple atemi. Mais bino aussi longtemps besoin na ba message bon lokuta bino mota boloba makambo yo boye ba besoin loba no mamba lokuta boye bi réalité na mitema na bino ke muto asana muto mboka na biso c'est un Rwandais et puis Rwanda et ça occuper Congo mais bolinga koloba yango te mais boye bi yango alors même attendez bozo loba lelo ke na kena point mususu ndé bozo loba lelo ke to sala ba élection bozo mona déjà au bango bazo préparer concernant ba élection wana to sala ki na élection salamaki ya Manuel ba trichaki na niveau moko impossible mais ceux qui bazo même lelo élection vote wana vote électronique boza si binana na ogani c'est no bino bo gagner ja bo tikala ko gagner pété attends eza la manière électronique bo tikala ko gagner parce que pesa occupé bango mutu baza na système tout bazo contrôler tout nanga un pion en Kabila tomoni awa na ba réunion ba PPRD kuna deuxième personnalité ya commission électorale ya Congo azali na réunion ya PPRD nanga wana tango zo mona ka ba sala ka bozo mona de ga za muta PPRD bosikoyo bino oleko tout temps bozo linga eloko nazo kamwa na tango bino bozo linga bo lobela élection il faut pas na de ko contrôler déjà que alors muta organiser l'élection wa zala nani peut-être il fallait na élection wana bino pe bozala na kati wana ba fichier wana tout bino boye bango bozala bino ta kunate alors bota si bino bozala l'élection yé pas bimission alors elo ni bino bolinga bo la xabiso boke na bino na élection après tango l'élection ba tricher parce que l'élection en soit soto atie Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi ndenge bino mo bozolinga kuna boye ba ke bo gagnera jamais l'élection oyo ata bazu ange auti lola akiti batie na mutna bango batie ata na Zoé ata na nani yango wana
toko gagnaka jamais na tchaka abiso parce que tout ça ba congolais toko gagnaka jamais parce que pays a contrôlé par bango pays a occupé alors et là on est relève boya suba no golela non voilà ba yibi vote peuple bobimisi batnanzela ba bobi bato bino ba no bimisa no ka bato ba boma ba yango na toye ko dénoncer bino déjà en avance que soit pour quelle élection on a on devine bolimo kendo ala bo kei bo échouer bo se terre boye la biso ba distraction na bino te boye la biso après ba yibi élection te parce que to yebisi bino bien en avant que boko zwaka jamais na élection na bino bozo lukala alors boya les sous te boya ko commencer biso que ba yibi élection to luka imperium to sala so boye bo zo na elo boye bi ke bozo te bo kenda en point vous même bo kenda bino te vous même bo tika ya sala makam na ndenga to sala parce que so bo kei wana ah ouais eso laxani so bo se élection na bango so bo justifier que baza ba congolais alors bana bazo trahi ba mboka na bino ça bino moko parce que bozo ça l'élection na mupaya c'est-à-dire bino bozo la sa mupaya na kiata congolais aussi longtemps boye bi vérité que mupaya wana n'est pas un congolais alors bon réfléchir na makamwa na bandeko na bon réfléchir et l'autre ko sala solution to ko sala pour le moment et ça solution ça que to luka to créer bloc moto sangana to sangani lokola papa honoré bo bengani boza capable bo bengana papa honoré mwana Félix Tshisekedi syndicat dokolo boza benemité boza ba congolais boza satan ensemble te bo bengani bo sangani afin que bo luka solution ni to ko sala pona koli to situation to sala ngozo senga to libérer mboka na biso eza be élection te il faut to créer stratégie to kota ba réunion to luka to sala loko mo lokola genval to ba congolais na ba to sangana to sala bloc mo ka fait to combattre muto na déloger mboka na biso surtout ce que na muto zo luka sala ndenge na e ko simbaka na ngote pays zo kende bato bazo kufa ba pemisaki ese bazongeli bino mo bomoni bazongeli susu ko bomali susu RFI zo dénoncer na bango ke Rwanda zo côté zo bom mais bino mo bo dénoncer rango te bino bo banga mais mindele bazo dénoncer bino bo lo banga mindele balinga te bo lo babomba pourquoi est-ce que mindele bango ba lo banga mindele bazo lo bala bango ke pays de ndenge sali bozali envahi par le Rwanda ba soda rwandais ba yaka ba bomi gouvernement kuna to komona madame wana bimaki kuna tout ça bimi ba démenti mais bino opposition na biso bo lo bana bino lo remonte ce que bo bangani problème ezali se ndebo fandaka pona ngai neta mona ba ndeko Félix aza mwana mikili pona ngai ndeko Félix aza muto ozo poza o fallait o wana na poto tikeno na poto okita na terrain te yo na biso o dénoncer peso kipo kitakano kuna te oye koyeya pourquoi ko banga mais tant yo lo kota ko bima o koto bima inane 2 ans 5 ans kulutu nanga changement ko za na ngote politique système oyo oke na ngwana et que ça la langue te mutu wana za normalité mutu yo zo mona normal yo ndeko na so Félix otangi oza mayele ya za normalité ya za lokola yo te comme mayena ba raisonnement normal te parce que c'est un rebelle ne ba lo ba rebengo donc mutu mo ya mystique donc yo ba logique on a bien bo na wana a seka kabino ana tina te ya la mutu vraiment logique bena ya lumbe moite boke na ebongo boke na ba logique on a passé et ko simbaka jamais élection bozoate et puis bo bandoti la lela ata bo bengi nzamba kitiye moko soka nanga mto programme boko soka te alors bozo mitukisa mani boya to rejoindre résistance to bundisa to taka to koma munoko mo boza bandeko na biso ngana na lingate bandeko to finga na te mais to solo la ne na to solo la boy tout le monde to sangana IDP c'est ça grand parti apparaît que ça grand parti syndicat dokolo trop fort boza makasi boza bandeko na so boya to sangana na résistance to bundisa monguna to bengala muntu azo occuper mboka na biso ami ma biso na ba division na te ya infiltration occupation na aussi on appelle bandeko na so le les papa nanga mikitisa to kota na résistance boya to bundisa mboka na so to swana te ba swana kana bandeko na ote ba swana kana peuple te so moni bandeko le mususu baza ko lobela o baza ko lobana comprendre poto balinga ko trop mais so moni e mo na fiki ba komi ko memela ba mo reproche mitala pe parce que ato yebi ba vérité le mususu ko le kabinu na terrain bozo bunda na terrain c'est bien ne bolo ba ke bozo bunda na terrain ça bien ça kitoko mais ba ngo pe ke façon bozo bunda na pe so ke biso to moni moi quelque chose moko boye oyo ezangi kat nango
T'aurais pu rapporter na bino ko esa no bandeko na biso statique eza boye. Boye ba ke mboka na biso eza occupé. Mundela lingi mboka na biso te. Na système Afrique ba mundela sala ke Congo za la occupé, mais na système na système bango Congo za sous tutelle. Congo se kenda nango. Na ba élection ke résoudre le problème à Congo te bandeko na ngai. Alternance wane ko salema entre bango ba occupant. Ceux Kabila kolongwa ko tia sous occupant mususu Rwandais ou Burundais ou quoi. Ba ko kaka bango na bango mais biso to ko tikala ka ba esclave. Ba banda ko bomara biso. Vraiment message na ngai ngwana ko na suka na bike à chaque fois makambo ezali to bando kutana. To solola kimeza na mabota to zala toujours uni. Donc on a sengi unité zala bandeko bozo collaborer na occupation. Alors moment yango yo bozo prise de conscience bozo na raison. Boya boko ta na résistance to lukato récupérer mboka na biso. Bozi pe ba mbongo yango. To mona ba mboka mususu muta kocha ba luki aye ba mbongo azwa ki aye a telema sali résistance a bengani. To robete la bino toujours maboko. To za na posa na bino. Bote ka mboka définitivement te tioko kufa. Eza na tele kola li solo moko ya ndeko moko boye bo permettre ngana beta. Nzaleleka na famille akosani ko kufa. Ti tang bazo kunda ndeko na lobi la muka ba mbake kunda soni wana ti akufinera bon ba koti pe na mabele akufika bon. Alors tant ekoki bozonga na résistance. Soki na Zimbabwe basaki on bato ape bali akina Mugabe mais tant que senga ba telemela Mugabe ba bouter dehors ba récupérer mboka la bango zo ke nango bien peuple ça d'accord na bango tant ezali so bolimbo kota na résistance to sala na bino longo to libérer mboka la biso to robosa na nyoso o eleka. Donc merci nasengi unité zala et pas papa Honoré Ngwanda unité Félix Tshisekedi unité syndicat Dokolo. Donc unité to so bele la unité na Congo ingeta tokolonga Congo ya biso, Congo ya Banka, Congo ya Lumumba, Congo ya Banoko. Donc Cardinal Mosengo bravo, continuez bongo. Donc Toyi Kampiko résistance tolonga marche zali lobby na Bruxelles na Matonge. Donc ba résistance tout tokuta na wana. Donc ma marche il fait zonga susu na ndenge ya makasi. Marche il fait zonga. Toko tika marche il fait continuer to zonga. Parce que ba tika ka jour to zo victoire ne to tiki marche. Victoire ezate. Mboka wezo bebisa wa mboka na biso kuna na Congo yango to vandi. Alors ba multinational ba vanda na poto. Alors biso ba résistant ba combattant to telema so ba bengi marche na Paris ndenge zalaki to kei na Paris. Na Belgique, na Angleterre to kei to bunda lobby ngana kozana terrain lobby yondeko zala na terrain to bunda afin que mboka na biso ezala libéré to kutani lobby vraiment kimia na bana kini kimia badane safu bisika bozali bandeko les bisika bozali bandeko Félix papa Honoré Ngwanda ba résistant ba combattant kimia unité bandeko ya par-ci par-là esika bozali donc kimia bolingo ezala kata biso tokolonga ingeta bye bye ciao tokutani malasima.